Nzambe azaka Nzambe aussi kala Nzambe. Na ko condamner Moïse Biété, na ko condamner ceux qui Michel Bananité ou to Mai Kalamba été ko. Basaka batu lokola biso. Et on a envie tozalaka Nzambe. Tant to botami to la tiposo to komi de bateau na mokili quoi. Donc tozana droit et erreur pour toza bateau. Et ça dit kaka bino ne basi bozana pona ke ko koisaka basali na Nzambe. Botika pi basali na Nzambe bazala na ba vie na bango. Ko bino ne basi un mot bolobi ke basa ba PD, un mot balobi ke basa bo, un mot balobi ke omoni ti Moïse Mbi. Moïse Mbi c'est Mbi amasa na biso to kolina na matete quoi. Biso to ngai na quartier vitamine Moïse na quartier Kinda. Pourquoi donc amasa na biso to kolina e pour to bien na ba wana te na makambo wana te. Peut-être que ça ka bino ne basi yango bozo lingandi kako koisaka boni ko séduire basali na Nzambe oyebi ke oza mosali na Nzambe mais ça fait quand même na respect mo boye quoi mais olinga okom c'est na point mo boyebi ke aza mutu akope ko koisa matanga koisa mais elle aussi ba imaginer au temps internet après aujourd'hui nini aujourd'hui ka malédiction aussi malédiction puisque omoni yo nous avons sur les que journée le otambola exemple ba opanza sango ya Nzambe ote ya batu okopango c'est pas facile. Mettons, il y a un quel journal et l'on a prêché toute parole de Dieu. Tout ce qui est sarabango. Tout le monde a peuple congolais a compris que le mot. C'est quand on peut prendre carton de vous capé dit ma communauté pasteur. La salle d'église nangai. Bamo son ngapé ba faible na rompe ko manipuler bon na ndenge sala ka yetele na yetele. Oui ba dotala kana liboko so chika. Problème mentalité bon ba lingi miracle. Tant que les gens na big peuple congolais sont naïf. Ata bolobeli eboy po ebele to bango na deba miracle ba ko ba fanatique na ngai omoni Nzambe alingi biso ebi Nzambe alingi biso ebi voir même yemo mo na Jésus Christ akufa na âge 33 ans siko biso to lekisi ba âge wana ta bolingo na donc edingo moto na ngenge akokisi siko yo 70 ans donc Jésus Christ akufaki na 33 ans donc ta bolingo Nzambe mwana ne moko propre akokisi kutu ba 70 ans te mais edingo moto na ngenge c'est que azana mission na oya ilaki na mokili on Nzambe tindaki ye soki kokisami pe akei na epe na kimia donc tu vois ba fina bango on reprendre ça te que au moins pour ça na Nzambe bo komi ko luka kaka okoise pour ne kata l'église nous a bino basi boza ma mission na ba ke yaba bilo ataki on y Eve yemo mutasenga mbuma ezala raté ça nyoka yemo mutayaka non te Eve maté bino monde bosenga ka yango bino basi bo mystique le moins mako koki yo mo tatikala ka bisenga senga sombela ngai salela ngaboya kabela ngai nini ko yangaka abikwa nyoka kabela mbuma tanga zwi mbuma yango moni mokile ko marabu conseil na repé ça na baser boti mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabwe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene
ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Balentia Congo France boye malam na 4 tranche moto solako etali makambo kolekana na mboka Congo par rapport à ba buzz oyo ekomi kolekana na Congo to komo banga mikolo bimalana nyoti kana nani olo biata Christian Chibuya bima ngomi gona komo buka ka ba CD po to lemi makambo to ebite so fin du monde ngo o nzamba lobaka yango to akokutana na champion le roi moi déplacement bimaki deka baloba moi encore pas encore to éviter so pas olimu sanga na émission lelo so pende ni to bon na yambie kaka to kota pende po bango pe to wanda ko bela ke ba ko ba moto ane pa na biso fonction ezaka biso to pesa ba biso ba traiter ba ba fa quoi ba diable ba démon mais lelo eza makambo to ko momona to éviter die dingwe soki poso ya poso papa bango akenda kozoye na Allemagne nde etikaki awa itela bayiba depuis die dingo avandi awa eloko nini depuis aki papa sokola pesa biloko ti lelo. Bonjour die dingo. Ouais, bonjour. Bien. Bonne année. Ouais, bonne année même. Attends bandoki bo feta pe bonne année. Biso za bandoki na bité soki banganga ba bomona rapsi bandoki toza ndenge nini quoi ponga na yemi naza ndoki te ndenge yobi ke bino bandoki je sais pas banganga mais omoni na saluer non ba fanatique nyonso balingaka die edingwe partout boza na Paris na Belgique partout boza donc la locomotive qui filme na ratsa bakine donc toza kaka bato normal oyo Nzambe asali toza banganga te mais toza nde na sagesse moko boye oyo ke Nzambe apesi c'est pas à donner à toute personne quoi comprendre donc toza banganga te mais toza na mayele moko boye oyo omoni nako expliquer le mot omoni Nzambe oko prier Nzambe du matin au soir que solution Nzambe apesi on dit notre manière apesi on ba manière rebelle on à gauche on à droite donc Nzambe moi ça mettre tempé à circonstance quoi voilà. Vraiment Axel Antoya Migolo tomoni ba réseaux sociaux bloqués ba méga comme aussi la biso ata ko connexion e komi nango ya mbutu mais tomoni mikolo yo basali ya Nzambe bino banganga bo permite bino ba traiter bino ba escroc ba fa quoi ba nini lelo bo permis migolo tomoni mikolo komi kara actualité basali ya Nzambe nde ba ko sambo bino ba démon boko isi bango na tentation. Basala Nzambe neti mosala Nzambe nini asambwe tomoni frère Mike Kalambai Moïse Mbiye frère Michel Bakenda oyemba boya kotala wazana bomo est-ce que Nzambe ana bomo itonde moto ana momo bon Nzambe aza toujours na bomo yo moni avant to botama to salaka ba Nzambe on comprend tant to lati poso to komi bato donc avant to botama na mokili oyo to salaka so ba Nzambe donc tu l'as dit poso, tu l'as dit musoli, tu as commis bateau quoi donc bah oh lobby que bah frère wana soit disant que oui bah ça bateau au moins et l'euro mususu et ça n'aurait pas la vie sous ani yo samela kota la vie oh ya yete pour ça mutu et ça n'a pas mususu azana makasi ya ko longa peut-être tentation ou bien enfautiment quoi tu vois non Nzambe ngani mutu apesara et puis oh tout et comment la vie na biso même basa na Nzambe zo ko isama eza hasard te pa Nzambe nyonso ezalaka déjà makomisami na ye po ndenge olobi ke ba frère wana ba mitapana na bango emonani peut-être emo Nzambe mutalingi ke bato ba comprendre ke baza banani oza na mutu mususu aocho loboko atio loboko ke oyebi ke aza mosali na Nzambe atio loboko mais oyebi kati na ye donc Nzambe mo yebi ndenge ke azo dévoiler peut-être misala ya mabe ya bato donc voilà on dévoiler misala mabe bango balalaka na Saint-Esprit bango balalaka
ange Michael, ange Gabriel, ba ange Louis Sola la rapembe na bango ba ko camper tout autour na bango. Bon, nzamba za moko mais na mokili to sambela kai na bandenge belé. So ke na bazi bazana bandenge na bango basambela nzambe ok na Afrika to sana bandenge na biso sambela nzambe na Europe ba mindele bazana bandenge na bango basambela nzambe. Donc mokili saka compliqué oyo to monique soki ba set setup na bango na ba YouTube. Là pour na mona basana bango ba tout normal kalkola biso eloko ke omoni pour qu'un certain sur simbi Bible peut-être un sur les gens dans les Zambé ou bien un sur Monique et Yom Tuebi Makamia sur un Zambé non Bible peut bien son cas pour là n'en peut toi apprendre en opé te remis pour penser au père ça n'atteint pour penser message pour nous maramba il y a Bible voilà au pas ça n'atteint pour ça la marambo à lingi à ça donc et ça maramba Zambé quoi voilà. Bien dingo etango zaki na diaspora tango zaki na mboka ngele kuna na Allemagne tango ekoya na Belgique tango zaki na Belgique tango ekoya awa tango banda ko to ozape mutu po okota ba réseaux sociaux mingi ndo ndo mona ne banda ko condamner papa abino kolobaka azokosa edingo asi tango azobenda baba azolobela batu boke bana ba pasteur oyo boy siko lelo yo nzambe alinga te ya mokili nini po bino pe bosola rapena nzambe. Bon, moni edingo moto na ngenge ata papa moko ye manzamba tindaka na mokili oyo pona rôle na ye tu sais akokusi lelo 70 ans donc 70 ans pour ça ba âge wana eza facilité quoi surtout mokili ndenge koma lelo yo lelo vumaye akoti 70 ans pe azokinde kaka on nzambe mutape sa souffle de vie nzambe mutabatela ka po mokili oyo eza ya ye. Tant que déjà bandé ko lobake boki bana ba pasteur boki bana ba pasteur plus ça na ba vrai pasteur et ça na ba faux pasteur ba pasteur et bazali que a trouvé des solutions pour nous a eu temps au bon de la pour nayo mais ça ba pasteur nsusuke oyibi c'est que non té na ça na problème au boye tout ça no abandi onanu il faut ochano une offrande ya kingandi offrande ya eloko boye offrande eloko boye so na moment so ça na ngote aux obligés il faut ovanda osela mukolo ko sonia sur le qui pasteur dans la offrande so qui ya reconnaissance et offrande so qui ya nini comme ça à ce moment là ba prière donc moni to sambela kaka nzambe pour ceux tout le temps na makambo ya ba pasteur oyo ke oya sala iboye que tout ça matin ko prier quoi tout ça matin en prier donc mokili saka ya nzambe mu temni ngota msamaka munaye donc oyo asala ki soki c'est acceptable pour asala ki boye et ça ba fin na bango oyo lubike amenti monini boya kotala azana bamoye kolo Yesu alongolinga sonye usubuna embi ezali kambangolu nazingolu na biso na nzambe kuna Moïse mbi aeli biso la réserve de l'Éternel alobi ete o ayeba ye oyo bolingo nanga ka banze monde bayemba te na yemba oyemba basola ni ba parole o balobaki ba parole ba mina banze mwana eza ba parole mo o balobi qui est plus que batebele eza na ba témoignage batebele peut-être un tout sur aleka qui pe na ma problème mo ko boye nzambe asali grâce à partir peut-être un tout sur ba parole oyo mutwana ayembaki yo position peut-être pour ba parole mutu ka ba prière tu comprends. Oui, je pose un mot qui est au tient en pratique, oui, qui nous a fait à comme ça là, à quoi qu'ils sont allés pour ça là, d'abord à côté là, mais maramutamba tout ça là, tout ça quoi. Pour nous amener à ça, n'a pas ça un témoignage, tant que nous avons fait le mot et tout le temps. Premièrement, on dit que tout là la ratola muka, c'est ça déjà petite quoi. Et ça grâce moro et ensemble peu volonté na et pour sera le bic et les lots et s'il quoi. Nana encore juger mon touté. Trop Bible le Bible est jugé pour. Ouais, nako juger mon touté, nako condamner pe mon touté pour namo na sa sainteté. Namo pe na ebi kati na ngai. Yo to sainte ozande ndoki. Té na sa ndoki té. On comprend, au moni on est bobenga ndoki wana. Et ça un peu toko moni les gens ndinga na so ba kongo. On comprend quoi. Les leurs ça a un problème. Oui, na salisi yo. Na ndenga spiritualité. Parce que ndenga spiritualité, na aider yo. Donc ndenga aider yo que aussi solution non donc mabe. Mabe bo babiso e balo o dit c'est le bara.
Ceux qui diable appelle sur la gauche, et qui a droite, ceux qui appellent sur la gauche, droite, oh, il y a bon bureau et batté. Comme la Bible, il y a un battu. Et le rosé, on appelle ça papa, appelle ça maman. Au moins, si on a baloba, c'est balobi. Comprendre, mais au moins, il Batou à Kota Kuna. Batou à Kota Kuna. Ça va témoigner. Au moins, il y a Kota Kuna. Sora bimi, maramu oya moni kuna ya monde ta loba. Baloba maramu susu. Vous comprenez? Donc baloba maramu susu. Élève mon papa abino lobango moleka, lobango. Élève, na benye élève. Bon, moni moleka na koiko ko chiché ko na bi ba vina été pour se ngala sa ngala kacher, na hotel ba vina biso, na hotel la oyo za ko confirmer ngai. Oya salaki bo salaki donc wana etali ngai ti. Bon, Nzambe azaka Nzambe aosikala Nzambe. Nakoki ko condamner Moïse Biété, nakoki ko condamner ceux qui Michel Bananité ou to Mike Kalamaité ko basaka batu lokola biso. Et on a l'habitude tozalaka Nzambe. Tant to botami, to lati poso, to komi débat na mokili quoi. Donc tozana droit et erreur pour toza bato. Voilà. Selon toi, par rapport à la spiritualité, toi, tu as la spiritualité, Mouké, Dieu Dingo, et le ça la rabino n'engenini. Mouki le baby baby, Mouki le baby qui c'est le qui. Bino beba nganga. Ba o abenga ba chef so ki nini ba benga bino ana. Na bosani mo terre mango. Bolingi boleki cher. Moi qui si mon j'étais à moi 100 francs 200 francs mais son na yé to mutu abengo di moi ça là ata moi qui si moi mu Congo ata boye boka $300 $500 tant mutu pas repesa mbongo ano lié pe mutu pas moni résultat malonga te na habité puisque moni premièrement nous moni que nous obi que beaucoup moins cher moni ce qui est rare et ça sera toujours cher vous comprenez donc ce que le médecin mo boye que ça donc vous avez la facilité donc il faut toujours dépenser quoi vous comprenez donc moi mokili et ça va compliqué maman nangai mokili ça compliqué puisque on explique que ata aucune église aussi pasteur que ça n'a pas problème oui premièrement est bon ma frère nangai qui est bon ça enveloppe moko pour na offrande soit disant il y a eloko boye donc tout ça que tout le monde a que mokili oyo esi ebeba na mokala ezalaka déjà ya kobeba po depuis ti ye mokoti tozalaki na temps ya Adam et Ève donc déjà mokili comment déjà na mbilinga na bulu yeke donc voilà mokili ezaka compliqué yo sala oyo yo yelaki na mokili soki oyaki na mokili koluka royaume desi luka royaume desi so oyaki na mokili ke oluka na yo banzela na yo luka banzela na otalela oyo ya yo so bongo otalela ya bato otikaka kotalelaka ya bato okopwana lokola siko bomoni bamitakala ya bafrère wana na youtube moi teke siko olobi ke bamege ekomi kosila mpona kokotaka kotalaka boye tout ça quoi peut-être oyebi te bazosala bongo pourquoi mpona envoûtement yo sambelaka te nga sambela na ndako ah c'est bien donc na église te mpona na église te sambela na ndako mpona na église te nazwi lipamboli nanga sambela na ndako ah bon lipamboli neti lipamboli nini oyo osakanaka nango ke oswaka lipamboli nga sakana lipamboli ya bolingo amour du prochain koyeba kosala malamu lamu yango nde okotisanga royaume de Jésus de Nazareth akufaki mpona bolingo en plus bato tolingaka mingi bango nde babomaka mitema na biso okoprendre donc sambela nzambe komisa nzambe yeba eloko oyo oyo okoluka na mokili so okomotala na badistraction po moto asalaki boye yango wana okende église te po moto avivraki boye yango te makambo nyonso oyo elekaka na mokili oyo ezalaka hasard epa nzambe te si même ata nga lelo nazala boye die edingwe eza hasard epa nzambe te reprendre pour nzambe ayebi kobotama na ngai kokola na ngai tilo nazala boye ayebi na oyo ekoya lobi donc yo talela oyo ya yo soki okoma nganga pe te naza nganga te mais naza na sagesse moko boye oyo nzambe apesa ngai ke oyo peut-être un mosusu yo oza nango te oyo oza nango oyo oza na mayele ya kosala bainterview ya koloba boye nga mpe naza na mayele moko boye oyo nzambe apesi ngai ke nayebi kotrouve peut-être solution na bamanière moko boye donc eza nzambe nde apesaka mayele wana ça va porte-monnaie magique porte-monnaie argent facile olingi nini olingi voyage olingi boye
électricien yo oh nani marabout yo oh lis-moi oh salabo pour que nous na espace hein et de son mère oza kine mon mère mon la Belgique ko côté les mère bien na comprendre na ngai non t'es dans la mère arnaquine banili quoi donc on a vu surtout quand dit calmer saluer bicard des mamans ça là quoi va faire porter monnaie magique ba jeune ba ko kufa ba bon si vite ba nini kasi mutu oyo mo oluki hein oyo oluki tant oluki ebike mzela ozolanda peut-être ok ko so yango ko mona ki di dingue peut-être est sous que asana banzela wana oyebi vina ngai te oyebi magam na ngai te oyebi etambol na ngai te ngamuna ni secret na ngai na mutu oyo asala ngai pona za na mukini tu vois donc totika bilanda landa totika ko envier oya sala ki boye yango ko lingi okoma bongo oya sala ki ko lingi yango moni mingi basobela maboma yango moni mingi pe baso kufaka non nécessité toi quand les baneli pe ba kufa kaka susu tant bozo landa kaka ba kufa kaka ah oui pour landa nzambe sambela nzambe pour so moni ko banga libomo so banga kufa landa nzambe tant mo te ke di edingo zo sala boye betinga na di edingo odina libulu lo bomo nga esuske no na porte ya lo la boye bima ba ni ke no kabila ba mai donc di edingo pe sanga mai na me le lobi to mona boye di edingo comme pour te ebi déjà pour te comme un solo beaucoup m'appelle la tribunal to wa ba souvent vie ba fundaka na ba tribunal bani le ba pasteur est belé ba to vie to papa lo baraite o ki ba vie dingo lo bi habiter ba pasteur wana ngam na sala ba makam o poya o mshwa oni aloba stade de martyr yango bani quoi basala moi campagne mo d'évangélisation pour ça ba bengi ba délivrer ba sali délivrance quoi on va pas mettre les lots nani asala yango muto asala ngo sate pour yelo rango qui na défier bino bo sala campagne na stade de martyr comme ça ngai dingo na ngoya bo délivrer nga bo ko isangai donc on a bino mo pona tsusu bango na ke so ko isinde mutu azu abiki mbala moko obe comme non comprendre donc yango totika tosambela nzambe po nzambe mo rende mutebi o yaka et bo mbaba nzambe oh mais nga komona nga die merci donc olinga te atotanga ko mo nzambe tango obengi nga déjà ibaki otangi ko mo nzambe otanga pe bible oh bible soki bible ça na mokili o mokili etambola bien te donc bible na pe et contribuer pe et la exception pe makambo ebele et dosara pe mo sala mabe mo peut-être au fond ma bible ou tadi verset mo bezana te mo ni ke on ngina sala eza mabe donc tikana tika quoi pour sambe or c'est la terre on va se faire côté la spiritualité le mot délivrer mo dossier bo tangi pe mo verset mo bible mais on veut battre que spiritualité et ça elo mo boyebi surtout bandiango le loté donc to botami la mokili to kutia on comprend o moni n'habite peut-être un peu de temps et on côté vraiment la maramsu et on une spiritualité et banda dès les premiers jours il y a mon kiliton nzambe asa mon nzamba c'est mon kili asali Lilith asali Adam donc c'est Lilith ça moi c'est bosso ya Adam oui bien monté moni donc quand passer on accepte que Ève les moi ça libosso ya Ève à sa deuxième femme ya Adam tout le monde a que Adam aloba voici cette fois-ci pourquoi le bambou voici cette fois donc zonga sikou na makamobé ça la recherche pour comprendre que avant Adam il y avait une autre femme qui est avant Ève donc elle avait déjà Lilith azalaki comprendre donc il y a un makamosu suboye bien côté tout ça milara ndenge to ki le mokila ngombili ngambili donc mystère makama spiritualité o et maintenant dès les premiers jours ton Nzambe asali Adam asali Lilith la même air, même poussière. Donc, toujours le bilan, il faut mater, mais la faire comprendre de quartier, autour de ma spiritualité, oui, bien moté. Donc, il faut expliquer la spiritualité et ça n'est pas spiritualité, mais la rabat. Il y a la délivrance, il y a la poudre magique, il y a la fouta, il y a quand l'église, il peut y avoir huile d'olive. Huile d'onction. Huile d'onction. Dans un monde qui est. Mafuta molimo, savon. Mokili. Et ça, quand on a la réalité est belle. Donc, Sambelan Sambeling yo oyebeli. Vous comprenez? Donc, si j'ai un chose à dire qui prend là-bas, oh, bah, ça li cette étape. Moi, spiritualité, mouké, ndoto balobaka, bon, on se plaindre à mingi, voilà.
pesanga numéro edi Margot seninga cher vieux wana linga boma compte sanga otoni koyeba musala ezala elenge moni lelo pe temple ezo existe kaka compte data papa kasi toza na batemple ebele bazalaka bamamakisi lelo bakomi bapaster bakomprendre qui t'a dit que baza fuma bana na nzambe ebele bazala banganga ti ebele bazala banganga kisi ke bandenge ebele mais lelo bakoma bapaster bakomi kosala badelivrance bakomi kobikisa bato bakomi kosenisa bato magorodo bakomi kosala makambo ebele oparla langue donc makambo wana tout ezaka ke bato bacomprendre ke non te peuple congolais aza naïf donc tika tomele bango na système moko boye okoprendre nga mpe ntango ndenge eza anaomonaka peuple congolais acomprendre ndenge elo moko te nga mpe naopréparé karto te boyoka mpe diedinga akomini paster nasali mpe église na ngai bango sonanga mpe bafaible nakomi mpe komanipule bango na ndenge ezalaka ye tele na ye tele bandotalaka na liboko problème ezali te bongo balingi miracle ntango déjà nayebi ke peuple congolais aza na ye naïf ata bolobeli ye boye mpo ebele to bango na eda bamiracle bakoma bafanatique na ngai okoprendre ebiki paster na biso nano ke deux fois te okoprendre deux fois te bopasta ngo na eloko problème ete soki endesa lelo soki nde mudesa sikokeno ekufeli nango te so tapambedini na libulu molimo te yo talela nde nzambe oyi koluka nzambe okozwa nzambe soki oluki nzambe akomimonisa liboso no so oluki mpe na libosolo biso nyonso toza na mokili tozalaka bana nzambe okoprendre po soki nzambe lelo akangi satan masumu esili nango donc toza Dieu a créé l'homme à son image. Donc, asali mutu na image ya Satan te, asali mutu na image ya diablement oboyete. Donc, biso nyo surtout, toza na image ya Nzambe, toza bana ya Nzambe, toujours représenter toujours kaka image ya Nzambe quoi. Nako condamner mutu te na juger mutu te que non, il y a ça sorcier ou bien il y a ça nini boy non, et ça la nango ça reprendre Nzambe te. Nzambe mutu ayebilobi quoi, tu vois. Voilà. tokola so moko koma na mwa kochute nga alingi nakota mpe na mwa masolo moke koza mpe jeune oza lo tomoni mpe mboka mpe tozwi mpe alternance tant que jeune tomoni mpe mokonzi ya mboka atako bapaster bakotelema bino mpe bato ya bokoko mpe bobi biso mpe wana kaka tokotika ye mpe te aza ya moto nyonso nayosalela bokoko te nasalela bokoko te mpo obike bino bata bokoko naoki mwa minu mpasi nazwi mwa nzete moko nati natie na ligne misu mpasi nazwi mwa makasa na fini na misu lokwa mondele aya abimisa bokoko na biso kindoki yango wana okomprendre yango wana lokwa ya mondele omoni nzambe alingi biso oyebi nzambe alingi biso oyebi voir même ye moko mwana na ye jésus christ akufa na age 33 ans sikoyo biso tolekisi ba age wana ta bolingo na ye donc edingo moto na ngenge akokisi sikoyo 70 ans donc jésus christ akufaki na 33 ans donc ta bolingo ya nzambe mwana ne moko propre akokisi kutu ba 70 ans te mais edingo moto na ngenge azovivre c'est que aza na mission na ye oyo ayelaki na mokili oyo nzambe atindaki ye soki ekokisami mpe akei na ye mpe na kimia donc la vie continue bao mpe batikali toteyama kaka toteyama en tout cas nakokamwa lelo diedingwa komobongola mwa maloba nabongoli maloba te mais nazoloba oyo eza vrai obe olingo koma paster yango wana seke otiki mpe bitumba kasi non obi kasi te donc lokola naza na longue vie peut-être un mosusu après 60 ans nakokotana na ministère quoi donc après 60 ans nakomina ngai na kati ya ministère quoi mais nde nazala mpe nasalelaka nzambe po namona nzambe ti nazomona nzambe mpe bible parti ya jeunesse bible tindeni puisque na yeso mwa verset mo biblique okoki kofortifie te bokende kaka na bible bofungola bible eza na baverset biblique ebele ezodépendre na motu selon omoi nango mpe so verset biblique moko boye oke otangi mais ocomprendre yango mpe te quoi donc bible batanga yango selon inspiration ndenge ke yo moko vision ezotalama ndenge ke ozopense ndenge ke ozo réfléchir voilà quoi donc bible eza te kaka bapesi o verset boye eboso soki otangi ocomprendre eloko moko
la Bible des âmes monene donc la baela biso batika sur occupation tim koloye sur roya il faut tout temps merci pour un mot la sa Congo France Djedingwel les lots temple et qu'on continue car beaucoup qu'on continue dans la comme d'aligner sommes d'aligner papa lobara olingi boy numéro 1 wana ah on ça promotion produit dans télé bon on monter manga on comprendre non moni o aibidi dingo o fait aibité donc basa ka bon c'était comme marchandise non t'es marchandise ngamona marchandise quoi on prend pour un sportif na sala ka catch dans déjà marchandise donc ça balar no ko produit nga na rata stade de martyra que non die dingue peut-être contre ma bokotomo donc ba boyer ça la plein au moins tu déjà que na marchandise babi obenga papa so abede papa ya kae ata bisonyo so ta sambilara donc to sambilara na buta fatola la to be la papa la repa ya papa nzambe papa yo papa na biso yo nini bo limbi ça dans tous les la kai papa Suzuki peut-être un Suzuki belena no papa quoi voilà donc mingi ba kritika kacha Congo babi kisi eleki na kati kacha Congo babi kisi donc babi donc tant que sportif tozomona makambo ko salama tant que sportif mais kisi ko binisa sala boy mais ça kacha Congo ya mwana donc ça kacha ya Congo kacha c'est un spectacle moni kacha c'est un spectacle donc deux ans vous avez peut-être un sous que vous en a stress na yo Jona boy ki yo Jona boy ki si yo au moins ils sont craqués bon tu là ko tata combat kacha peut-être ndé na roseka ndé na robina na se défouler un peu et ça lui fait moi bien quoi tu vois donc kacha c'est un spectacle donc tant que vous allez pour la ring public que ça la spectacle pour na bateau yo balanda catch et ça la moi bien quoi il y a que mutu afuti mbongo na ye de pas côté qui a sanué na kata ba combat non il faut que toi un boue ntembo be di fanfare beti koto sala ki boue bo sala moi numéro boue après combat ba kwa sona mongo pelo morotin ozwani mais quand même oyo tala ki wana et ça dit toujours moyen que la makila ba tu eza makambo ke oyo bino bolinga bomona ya mwana kati za spectacle petit moi pas bimate na kanluka. Ah bon, petit dinga bimana kaluka eza bien na PC bango trop puisque face à ça et ça ka lokola asaka on est kaka yeningo motena ndenge kwa bomoni kombo wana eza mon malio donc on a balumumba babima ebele on comprend balumumba babima ebele ba makidi babima ebele donc voilà ce qui petit dingo mo abima côté ya kaluka kuna na ko encourager abattre la kombo wana asala musalango bien atambola bien donc abebisa kombo wana te quoi donc si un souci tous en a peut te soutenir pour moi dans la combo nazo tombo la combo ya papa peut-être na droite hier zo tombo la combo ya papa pe na gauche donc et ça ka combo ya idingwe kaka et comprendre quoi et ça donc et qui na na boya été ce petit dingo moi bimi kuna sona ça na ke lukai pour ni petit dingo non conseil européen ça na ba frère na biso ba sœur na biso oh mikolo réseaux sociaux ba mege ko si la carabo et conseil européen ça bango bon concert ba simba nzambe to ba simba mokili bon moni mokili na rotina na bango te ba simba mokili puisque nyonso zaka vanité quoi pour mokili biso to koleka mais mokili ezalaka quoi on comprend biso to koleka mokili ezalaka pour nzambe mo temps asali mokili tango abomaki mokili na tango ya Noé alobaki nini ke abumasu mokilité asala alliance na biso quoi donc abumasu mokilité alliance yango mona ke arc-en-ciel tonge bimaka arc-en-ciel ebimi ezali alliance o nzambe asalaka na biso bata mokilité abumaka tous mokilité et on monique ya moment boule beti tout ça boye arc-en-ciel ebimi wa eza alliance o ya sala na mokili quoi mokili ezali ko koleka biso batu tozali ko kene mokili etikala nango puisque concernant le barak oyo asambelaka aswata ya kosambela kolanda te pour frère Mike asala kiboye uto mutotel bo asala kiboye yo pe olobake non non asambela esuté mais non ce qui que on méfier bango que non que bateau ba kochanga loboko te obini ti wana eza ezo dépendre na yo mais bako ma cause de shit ya batute batu bakima kosambela batu baboya ko prier ko bamoni ke batu boye basali boye non comprendre quoi donc mutu asana droit erreur mutupe habite samara di bako mutupe makambo zalaka ebele quoi tu vois donc
oyo basambelaka akontinue kosambela kochange vie na yo te po toza baafricain toza mpe bandoki basebele mabe eleki ebele sans nzambe eloko moko intimba te donc même nga moko so nakebunda komona mama komba lubivement nzambe akomisa soka alobi omwa nde na obeta moto pourkui na biwo nzambe akomisa soka alobi nde na obetaka tiere wana mpo na yebika ndenge ya nzambe donc nzambe akomisa so lobi journal lobi eleka bien nabunda bien nayebika komba lobi so nabundi yango nzambe asalaka toujours bagrâce voilà quoi toza bandoki te toza badiable te toza bana na nzambe donc bato balanda oyo biso tosalaka te biso tosala bavi na biso so totambola mabe nzambe moko ayebi esika oyo aosuka na biso eza teke mpo di edingo asalaki boye obe edingo motolengi asalaki boye ale yokamati mpe olandi te nga na osambela su te nonnnnn te tolonga na badistraction wana sambela nzambe oyo oyebi puiske ngai nandimaka nzambe mpo namona ye te mais nayebiki asalelaka nga bagrande chose vi voilà ke nandimaka ye même l'église peut ou bien que c'est une église, nous avons une église, nous avons prié, nous avons une parole dédiée, et ça lui fait bien, nous avons parlé. Donc voilà, les fanatiques à tout, ils disent partout, vous avez dit qu'il y a trop, qu'elle a trop été, elle mourra bien, elle a été déjà 3 semaines, il y a été moi, moi, et ça la moi bien, partout, vous allez, vous avez combat bien, c'est des martyrs, moi, tout pour parler, mourra bien. Na pesi bambo te souci trop vraiment quoi donc na président so Franck Diongo et puis na fumu ya boala mon côté ya Kinshasa son excellence gouverneur Gentilin Bakangobila donc on m'a fait sur bambo te trop na ministre so ya sport et puis na bana Paris bana Belgique bana Allemagne partout bozali do di lingo ya ngolo quoi osaka Avec si bambote la ministre la bango sport, le gars a passé, il y a un bon pasteur, tu sais, bango balancer bango carabone. Même pas. En tout cas, merci à ça comme France les aïeux qui dit dingwe. Donc quand on voit les pères, on voit les fils, hein. Donc les aïeux par rapport à la question d'actualité, tout soit les lots, bah besoin pour les canamico, tout est batté, les envoûtements, tonzam benda linga bimisa. Te au monde eloko mususu ezali kaka bino ne basi bozana pona ke ko isaka basali na nzambe botika pe basali na nzambe bazala na bavi na bango ko bino nde basi mo bolobi ke baza ba PD mo balobi ke baza boye mo balobi ke omoni ti Moïse Mbi sembi amasa na biso to kolina na matete quoi biso to nga na quartier vitamine Moïse na quartier Kinda comprendre azama sana biso to kolina ye pour to bien na ba wana te na makambo wana te peut-être ezaka ka bino nde basi yango bozo lingandi ka kokoisaka boni ko séduire basali na nzambe oyebi ke oza mosali na nzambe mais ça fait quand même na respect moko boye quoi mais olinga okom c'est na point moko boye bi ke aza mutu akope kokoisa matonga koisa mais elle aussi ba imaginer autant mon internet après aujourd'hui nini aujourd'hui ka malédiction aujourd'hui malédiction puisque omoni yo nous avons sur les que journée le otambola exemple au panza sango ya nzambe ote ya bato okopango c'est pas facile mettons hier sur atana mobimba quel journal et là on a prêché bato parole de Dieu totika kokwesa bango totika bango ba fina bango reprendre ça que au moins ni mosali na nzambe bokomi koluka kaka okwesa pour ne kata l'église les gens bino basi boza ma mission na ba ke Eve ye momu tasenga mbuma ezalaka te sa nyoka ye momu tayaka non te Eve mate bino monde bosengaka yango bino basi bwa mystique le moins maki okoki yo mo tatikala kaka bisenga sombela ngai salela nga boya kabela ngai ye nini ko yango akaka nyoka kabela mbuma tanga zwi mbuma yango moni mokile ko marabu conseil na repesa na baser botika basal na nzambe botika kokwesaka bango botika ko envoûter bango botika ko séduire bango po mutu azana makasi olonga lisimbo saka nzambe tant que mutu azana mutu aotika la mutu frère Soni Mike frère Moïse et machin ba on est surtout wana basa ba nzambe te esika bino bolinga bo comme ça mo peut-être bo comme si bango ba nzambe yango moni berère o basali o mona ngo ke ezai non basa ba nzambe te asa mutu lokola yo asa mutu lokola ngai ke akoisami engolo batile kola akoisami ale et comme il est lourd mouroubi ngala question église té oyo ke église té biso beto totina ba tuna biso wana
bakozwaka bino donc bosambelaka bomonaka boye comme ça soki otiki mama okoti na administration ya biso mpe tozwi. Merci beaucoup à Congo France, on est à Dingoué, merci en partant de Didi Pumba, merci à Olivier, merci à Christian Touré Kenzo, pourquoi pas Axel Ito, il y a les jeunes millionnaires, Bambo Tebele Paya méthode Moulenda, mon vieux, Papi Batia, de Bonhomme Misanga, Papi Maïbelang Empire Basket, Michono Kamon Bibi Chenoka, Bambo Tebele Paya Gisèle Tatimer, double moté ma France, je peux une heure couple Kanyaka, le Bolts Kassayan, en tout cas, ingénieur Tarsis Lobolo, Bitomona qui Mosala, qui toko na Londres, Ndengebo, Yambaki Mokonzambo, Kaba direct Mosala qui, pourquoi pas aussi à Didi Dipumba, mon patron, Ngala Metokutani Mbalasima, ciao. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. Site ya Congo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congo France Congo.